Awa au juste bato bangi ba yeba pululu akufeli na nini ezalo faire souffrir pululu. Zona effecté. Ni basuka akufeli nini. Tozo zela ba kenye na cinquantenaire ba sa la autopsie pour toyeba ezali poison to sera maladie normale. Donc information vraiment maladie na to yebi nanté. Congo Température TV. Kobima ya pululu déjà. Bavie ebele ya théâtre ba sepela nango te. Kotala mwana moko mukia uti dans le néant. Azo sala ba succès ya ba niveau pululu asala wana. Ozala pa. Tolo babanda ko taquer kala. Ngana zo biso babanda ko attaquer pululu kala. Pululu akota na kati ya aveuglement. Ba aveugle pululu. Tala mwana mai succès belé bongo mais mwana mai pena koma kilo peut-être bengi na téléphone. Ozaka moi sine na chombo. Oh okuta anaebo me pululu koma boende nini yo pena oza talent ebele zokufelo ka boye pululu mona na kate boye na boye to yebi na biso bokotisa pululu molimo ya kilo. Congo Température TV. Vango pe et okite ke mutu la crise pour kufa. C'est le problème. Et puis mutu a komeki sous mwindu makasi koleka. Donc to yebi. Congo Température TV. Non, senga saïsaï. Oza matanga na ye azwangwa en charge. En tout cas ndeko na biso saïsaï. Matanga nani? Matanga za saïsaï. Wana peneza mutute. Ah matanga za saïsaï. Monatie botalelanga. Congo Température ya maman Rosette la fleur Nadambu. Après avoir défilé là-bas, cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et yena mo pepe asika. Ya tobina Congo Température. Et yena mo pepe asika. Bonjour. Condoléances. Na moni bozali na elongi mawa awa au juste bato bangi ba yeba pululu akufeli na nini ezalo faire souffrir pululu. Zona effecté. Ni basuka akufeli nini. Tozo zela ba kenye na cinquantenaire ba sa la autopsie pour toyeba ezali poison to sera maladie normale. Donc information vraiment maladie na to yebi nanté. Bandai kobela to comment. Bon, selon information, moi ba fier vekaka. Si ba fier va romper et okite ke mutu sa la crise pour kufa. C'est le problème. Et puis mutu a komeki sous mwindu makasi koleka. Donc to éviter. To éviter. Nous pouvons na bato nous soza talo na monde entier parce que pululu azali star oyo ay ningisara toujours Congo mobimba pe Afrique pe monde. Pululu a travaillé trop. À travers la main de Dieu, à travers pas ça, à travers son groupe Nemoko, on a travaillé pas ça, tout le pas ça, tout ça le groupe Bissombala, il est président, ma chef à groupe, si tu es au Panzanam, tu as besoin de marquer naïe. De là on a rôle bas, d'abord Aza président, de deux, Aza Baoba pour la Bissoba qui est mon pays Europe Mobimba. Donc les Camo et Kouei, ils ont Baoba ne m'ont Kouei parce que Congo Kinshasa ils ont bougé. Angola, Brazzaville, ils ont bougé dans même Poto, même Europe Mobimba, ils ont bougé. Donc, bon, tout le programme après. C'est comme Belé, il y a ça derrière qui est une association. On a habité. On a vraiment habité ceux qui sont derrière dans l'association, on a habité. Mais après, ça va être pour aider les bisous. Mais Moutangal n'a travaillé sous tes. Akomara obenga boy ana ba Congo obenga boy ana Brazza ofandi sopesi ata 1000 conseils ayo côté eza nini au juste ce que tala lelo sorti moi na mai to perdre vraiment
eza na sansi moko te osenga sikoyo nini balobaka mai DG Sopani nzambe nde moto apesaka mpe mai mpe nde moto abotolaka alors tokosala nini osenga naosenga saisai oyo eza matanga na ye azwango en charge en tout cas ndeko na biso saisai matanga eza ya saisai wana pene eza ya mutu te matanga eza ya saisai donc saisai eza problème ekwei déjà de biso nyonso tout toluka tozwa un mot vraiment ya ndeko na biso saisai aexplike biso organisation yango ezala ndeni. Merci beaucoup, surtout na ba diaspora, na ba fani o ya Pululu pese pelisa, o bandondi mate ke Pululu akufi, okoyi webisa ba nini? Non, ba tunyo so Pululu a sepelisa en tout cas na ba o Pululu a continuer ko sepelisa. Donc na yebisa bango ka mai se Sopani Pululu na bino bolinga makasi. Pululu a sekisa bino Pululu botia na ba téléphone na bino. Pour Pululu aza comédien ope na batu bacha na bachombo ya ba congolais tout. Da Pululu ana za souté vraiment en tout cas que son âme repose un peu. Da ba baza na doute toza chez bango donc Pululu aza te. Quelle période allez mo pandisa motoni to yeba dernier jour oyo monaki. Bon dernier jour nga moni Pululu na mona ye na réabis à la transport na po makele. Na belelie tiengaka abona se na bengo na chombo mais ko benga Pululu na chombo ekoma baise po ato bengi ozo mwasi na ye ngakuna koma ke bisa Pululu yango mwasi ozwi azo mvute yo biezanini uzo comprendre mwasi na zawa na ngalo baka na polele na ba mwasi ozwi azo handicapé musala na yo bien fona kutana mwasi ozo mwasi na tele ngapena nazala sepela te so na bengi Pululu na zwa mwasi en tout cas zala sa nga bien te na tuna kutu Pululu tobo malibala obie tobo mate po depuis au continent engagement libalo Pululu oza sous na respect à téléphone te respect musala te c'est ça. Merci. Parmi ba travailler ensemble na yende babandi penana Pululu babandi penana Pululu carrière basali c'est voilà. Bonjour. Et que vous allez na moi ma wakasi il faut kakoloba parce que wa kufia zali ndeko na yo tongi to yeba vous allez ko souffrir Pululu pour les lois tikabiso. Moi ici au souffrir ezate nga lobby tokuta na Pululu na Vivi nga pe na banosa musala ya voiture ya hôtel climatiseur a lobby na commune en palais un moment tout ça na tout bengala nga pe na joie qui tente tellement la kena spectacle mo voyez na batete là il y a lelo là ba 5h ozo benganga ke président Pululu aza susté chic na monyango tembe pe na bité fona kene pe na palais pana bango pona gameli kuna côté ya zalaka tokuta na na confirmer na tel na Facebook nande na ina ndako na tala boy pe na président Pululu aza susté na président Saiti sikoyo azolela na ndako ya sango Chico donc les appelants surtout na kitambo monde entier eningani poto Angola bazo benga toujours ezaya solo ezaya solo que tozangi président Pululu. Vous allez na association ebele na Congo association ni oyo Pululu asadera donc makango ya association na ya te Pululu asadera mingi azapela ba association mingi ko tant déjà ya makango italien tel temps écoute ya de bilombango ezake ya royeba ke artiste na kufi boye fo biso nyonso to sangana poza masuma yebi bango nyonso ba yebi ba poza la de sobi ba yebi ke boye asali ya mingi yebi ka organisation to ya moto ya poza masuma ndenge to sala na oya biso kesire a na sokoda ba yebi nyonso ba sala pona ya artiste comédien bien que a souffrir qui était qui a fondé qui n'embête hôpital donc ça qui n'est pas comment qui n'est pas on a été à la muki mbala moko akufi rien il y a rien président Pululu a une auto makasi
Pululu tukutane lobby normal. Azotambolo malade rien. Malade rien. Imagine toi quelqu'un avant d'aller n'importe pas azo katarama kopo. Azo katarama kopo. Mutazana malade ko katarama kopo. Abilité. Abilité ou abanobe la boyo rien. Et l'eau monté ya nzoto makasi. Ce que tu vois les loke tout ça sous na été. Nazo regretter na makasi. Oui. Mais ezaka artiste comédien biso nyonso na oya biso basunga mbote papa 15h artiste azalaki ni aleta fan surtout na quartier tout le monde tosoli na ye bamasa bacompagnie artiste ti ayezwa karake na ye mais chose drôle lelo bazoyebisa biso yena Pululu adaya akufi ndo moni biso tuto eto utala so ya solo kweza histoire mo ili solo mo wa kake na matoi mona ke lobi na ba 15h mona ke nitani ba simbie azotambola na bonne santé azotambola ye moko amesa ko se sabatu donc ala la bonne santé ondi mati mto ko lelo de tozo ibate liwangwe uchi wapi donc tozo ibate lequel kitambo mobimba donc kitambo mobimeza koningana banda leza koningana kitambo za koningana atiki bana mike ba petit mike bana bazoyenga moko yona ba memi wa muke wana wa suka atiki bana mike mususu kutu ya muke azotuna papa azoka komba papa bazolela papa azotuna papa za koni ko senga na ba konzi ya mboka parce que Pululu azali moko ya ikoni ya mboka na biso az artiste comédien azandenge mona ba velutumba azandenge mona ba musicien ba kipeka na ye l'état kipango bana bango bazamiki donc l'état zwa temps ya kozwa soin na charge ya libota na bana o mowe ya tiki et puis na osenga na ba o bazali ba o cadre ya makamba culture ministre art akipe soin ya bana Pululu akufatiki bana nyonso ba mike bana tu ba mike do elekela bato bele bandi mali wote nga komola ngande ko junior ifeka nazana bandal mais makamba kitambo itala kabiso c'est bon Mama zana makasi bana poto mwasa Pululu yeyo mwasi ni andako kuuza kufuna Bertin Boni. Dieu merci. Hein. Ça fait aussi mal là, il y a comme on a ndeko à confier à Tiki Bango parce que pour nous, là, bataille soit ensemble. Bon, la carrière na Bango, bateau qui va contribuer donc ata oloba te namona kitambo et puis naza parmi ba artistes au bazala na groupe cinématographique de Pululu Chico mona kitambo nazala na master nga fâché kalongo obi fâché kalongo abengi nga na abengi nga na yambi te aobenga nga deuxième appel na yambi ando sanga amelo obi ke président donc na surtout ki na pongi ah Pululu président
Oh, tika baji wana aolela donc aolela pasi oyo donc na okitiko ningo olela nga bite nga naza kitambo na mona kitambo zela na koma chez bango na parler na confirmer na ba si réellement na zo vraie information comme ça na rip sabino ba masa ba musika tous belé nga naza parmi oui mon atier botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu. Après avoir défilé na ba site Pola Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo température. Et y a mon pépé, Congo température. Et y a mon pépé,